Shalom, shalom, libota na nzambe nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia ezanga ya bino sœur Eunice M Dina. Bien aimé na yeko encourager ndoko moko zolandanga na nzela message oyo. Mama Eunice ayeko pekisa ba camarades te, Mama Eunice ayeko pekisa to sala ka ba fête te. Et message nazo pesa eza mukie mais na yebike okozwa implice na message oyo. Please partager message oyo na yebike kosunga ndeko moko, kosunga papa moko. Ezaki na mama na biso moko apesa ki son message mais na komema moi mo pousser azaki na camarade na ye bazaki bien et aki kosanga na tamoko bakabwana ki ndenge kaka ba problème ezaka na vie bakabwana ki na camarade wana et tango baki ko kabwana après baton ebele et sista na biso ayaki kozonga na vie ya camarade na ye et tango azonga ki na vie ya camarade na ye azalaki na mwana oyo azaki na problème wana sœur na biso azongaki na vie ya camarade na ye et camarade na ye azaki na bana na ye misatu bazalaki bien à bonne santé makambo nyonso yaki kosala sister na biso azongaki nzoka na raison moko quelconque na vie ya camarade na ye azongaki parce que akendaki epai na nganga enganga ayebisaki alobi soki olingi mwana na yo abonga lokola aza na problème il faut ozwa mbongo oyo osomba cadeau opesa na mwana oyo alobaka bien aimé ekomelaki mama wana ekoki pe kokomela yo et mama na biso ayebaki projet ya camarade na ye te ayebaki makanisa camarade na ye te et mama na biso yaki kosala anniversaire ya mwana abengisi batu nyonso ndenge tobengisaka ndenge yo na nga tobengisaka batu soki tosali ba fête ya bana na biso et sister on tanga ayaki na cadeau et tanga pesi cadeau après quelque temps eki kosala mwana ya mama na biso oyo bapesaki cadeau basalelaki fête akomaki kobela tanga akomaki kobela et mwana wana ayaki kokoma kizengi libota na nzambe mwana botamaki bien mwana azaki bien mwana ayaki kokoma kizengi mama na biso yaki kolandela ekoleka mwana aye kokufa ye ayebi source ya maladie te ayebi eloko te esili nango et yaki na temps moko sister na biso oyo apesaki cadeau na mwana moninga azwaki ba problème na mobali na ye et nde mobali yaki ko dévoiler ba secret alobi moninga na yo kutobetela katolo ye mutabuma mwana na yo abuma mwana nga ndenge nini par rapport ya à partir ya cadeau oyo apesaki na vie ya mwana na yo nde yaki kosala ete mwana na yo abeba pote mwana na ye abunga mais bien aimé bango mibale baperdaki bana po mwana na pe bakendaki panganga po babongisa akufaki na ye kaka malgré bakufaki libota na nzambe tango ozosala bafeti kosala feti te po prouver moto kosala feti te po lakisa bato nga ndem naza na mbongo nga ndem nasalaka kitoko mpona koleka bato nyonso sala feti po sepelisa bana na yo pe osepelisa libota na yo ekozangaka te associer nzambe na ba projet na yo na makambo na nyonso na ba fête ya bana pe na libota na yo nzambe alola apambola bino bo partager message je vous love bye bye.